Ok. Congo, Congo nde mboka. Congo, mboka ya bakoko. Congo, Congo nde mboka. Congo, le majestueux fleuve Congo. Tout comme le soleil se lève, avec l'éclat chaque matin, et se couche aux horizons du grand et majestueux fleuve Congo. Fier d'avoir apporté à l'humanité le serment de son vie nécessaire. Ah, bandeko na ngai. Kusala mwa mukia. Lakisa bango mboka. Lakisa bango bandeko ndenge bazoloba mbisi. C'est ici que j'habite à chaque fois que je suis à Kinshasa. Lakisa bango mongaliema. Bamine de peli esika beton azali. Yango wana. Lakisa bango place B. Lakisa bango bien. Ah papa. Omoni zonga. On est sur la ngaza. Vieux béton. Aza na likolo. Donc toi va français na vieux béton. C'est Marco. On a dit le place vieux béton aza. Le Congo pour la Braza. On est là. Braza. Zonga zonga. Oto na sama koza wapi? Bandeko na nga pesa kamera nga mona lakisa bango kende na bango boye. Voilà. Tozali navandaka awa moni oyo eza balcon na ngai. Oyo eza ba affluent ya mike mike eyaka na fleuve Congo. Na mai ya mike mike. Tala yango ezokende ti kuna na fleuve Congo. Bokomona kuna na musika pirogue pêcheur ye kuna za koloba mbisi na ye na kati ya fleuve Congo. Ota paysage. Tomoni paysage. Le majestueux fleuve Congo pendant que le soleil est en train de rolala. Et puis ce botali kuna na mosika ndako ya mokonzi eza ba côté kuna. Voilà. Na minga olobiati. Voilà. Je vais filmer ngana loba na ngai. Voilà. Baluka. Donc, les autres qui tsaki ba charge, je te remercie maman Fanny. Tozoko baka na Kinshasa, na remercier batonyo stu ba balingaka biso na kobo santé maman Jolie na États-Unis, maman Jolie na beti sous c'était kuna na Washington DC. Awa toza ba journaliste meke ba utaki mikili ebele. Toyaki pour un événement, il y a bana ba wenge. Donc événement ning toza wa Kinshasa za Rohinda. Batu bakiti meke ba fanatique wa kala ya ba États-Unis na comprendre était pourquoi bakiti avant. Pour ba bi mouvement na bango eza koya le 27 awa. Jibena oya baza na soir to kuta na mukulu. L'homme qui a mis l'eau dans le coco, l'homme qui a sucré la banane. Bakakol, lobi tozalaki na de la forêt, tovandaki ngai Popol de la forêt, na Amadou Djabi. Baza vraiment déterminé bana wenge. Nayebi que batu mingi baza kolobake ba jeune alelo bayebi bango te. Mais Amadou Djabi a répondu à bino lobi que soki bayebaki bango te. Comment est-ce que Amadou Djabi, le producteur historique
a commis l'homme le plus connu, Nicolo. Et ça pour la makambo. Mais, musique n'a pas eu un n'engé tambolaka, bande konangai, batindika chakal pe baza ebele. Na makambango, baza kotinda ba journaliste, batindika chakal, pour batu kaka ya nkaera, ya mitema ya nkele, ya mitema ya bololo, ya mitemo ya moindo, tout. Balingi te, bana wana, babete loko wana. Mais, le tu vas qui te sauver de la forêt. Fabi Semar, mon imboko. Pour le bateau, sur la attention, à mois de mai, il faut quitter Mboka avant que le Mboka te quitte. Fabi Semar, c'est pour rien, tu vas aller au Loba. Maligi va diminuer. C'est pas tout diminuer, bah, oh, bah, petit wana, bah, colis, expérience pe mati. 0 sur 5, sur 30, toujours. Toujours l'icolo, papa Chéra Robaka. Toujours. Il n'y a rien, c'est maïs, il s'agit là du mouvement Wenge. Donc, dans le stade des martyrs, vouloir ou pas, nous allons tondisser. Ba jeune baye babaye bate mais ba jeune le roi basi bayebi et otonda. Donc makambo ezawa kini eza koyinda ba téléphone ezo bengana pourquoi boza ko soutenir bango. Voilà makambo ezo leka na coulisse yango wana bitumbe ya makasi mais makambo ekoma comme il se doit. Organisation eza mukua te dire il est producteur ou produisant Michael Jackson. L'album il y a Dangerous, il y a Quincy Jones. Il y a Dangerous, il y a une musique. Ce soit le biaya, akutana de la forêt, akutana batutu, bakutana Prince Salem Akaba banini, baboule ndenge nini, bakolamba album na sosa lelo. Album na bango bakobeta ngo na kiwenge mais na sosi ya kilelo. Boye bape que réconciliation on est le mot national. Mon niveau à fleuve Congo. Réconciliation c'est le mot national. Parce que Wenge est état dans un état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wenge, Baluba Bazalaki, Bakongo, Baswahili, Bangala, Bazalaki. Nakati ya Wenge. Niveau pa panzanaki yango emema eloko ya Wenge panzani mais sikoyo niveau baza kozonga makambo tu eza kozonga na Congo ngana uto benga Francis Kakonde après 2 ans to benga na raté kata na rouge. Voilà donc ninga kolobezate nakota na on a parlé nakota parlé mola ndanga nakota parlé. C'est marqué ça. T'as la voisine. Voisin béton. Quand t'as la parlé, la voisin béton. Idouna là-bas, Idouna. Ça va? Je fais rien. Je fais rien. Je fais rien, assis-toi. Il est pélavé. Il est pélavé. Pourquoi? Bon. Ici, là, je vais parler. Non. Ça va. Au technicien, on a filmé, on a monté en plan, on a eu. Baza. Baza. On vit la mission à qui? On vit la mission à qui? On a un match. Mboga na c'est Mboga na.
On va revoir un match à Villarreal. Bon, ça va soir là, maman, pour le 4. Ah là 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 là. Ah, bon, tokati ya moko. Voilà, vie nanga yango na kati ya ba nkini yango yo. Mi en le